Papa Simokimba Okiangani oye. Papa Simokimba Okiangani oye. Papa Simokimba Okiangani oye. Papa Simokimba Okiangani mwana vera wazola walengizola kaka ekaka yandi kaka yandi kaka yandi kaka. Tokopesa papa na biso mbote ya esengo pe ya lokumu nde mama na biso akoyamba yango lelo premier dimanche ya 2024 nde topesa papa na biso mbote na kombo tata mwana pe tata molio mosanto na kombo tata mwana molio mosanto mikropa ya mama. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Papa lelo ezali mokolo monene na biso bana na yo na ndenge osangisi biso na mawa na yo pamba te na butu tozalaki na biso lokwa bawei. Ezala mwana moke ezala biso bakolo riche ou pauvre yo kaka ozalaki na destin na biso na maboko na yo. Ya solo papa mingi bazongisi milimo epai na yo posa na bango ezalaki bakota na mobu oyo biso okotisi biso na mawa na yo ezali privilège te ezali mpe un droit te kasi mawa na yo kaka po posa na yo tosalela yo lisusu topesi merci nzambe na ngai lelo tokomi le 7 janvier 2024 nani ayebaki tokomisi yo yaka kosowa na biso bateyi biso tikete mateyi bateyi biso na oyo bino bokopesa ngai ezala bénéfique mpona motu nyonso mpo tosalela bino na solo mpo bipai touti nde toyebi bipai tozali kokende moko te ndenge tozali awa ayebi yango. Bobele yo nzambe na biso bozala na biso ti tokosilisa programme botambusa biso na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Saint-Denis oye. Bonne année. Tata molimo santo oye. Tata molimo santo oye. Tata molimo santo oye. Tata Simon Imamu Yangani mwana vera wazola walezizola kaka ekaka yani kaka yani kaka yani kaka. Ya solo batata na bamama lelo tozali le 7 janvier 2023 ezalaki année moko ya bapene ezalaki kamwa mingi esengo mpe ezalaki bakomba ya ndenge na ndenge me nzambe asali biso grâce akotisi biso na année 2024. Batata na bamama mama sili kolesa biso bonso tolandi ye na badate historique asaleli biso rappel
il y a le 24 décembre, il y a le 4 janvier, et ici le 2 janvier, oyo toyebi testament, oyo batikelaki biso ya biloko misato. Ba tata na ba maman. Soki lelo to se retrouver awa qui sommes-nous? Ndenge maman teyi. Il y a eu des sacrifiés. Oyo ba moneli likambo yo pasi. Ndenge to kozalaka na bandaku, surtout en Afrique. Oyo ezalaki ete bana bake classe. Tata zali chômeur. Maman côté kakamiloko miki. Maman ça n'a toujours l'impossible. Fois nous kapole ça bana. Lem suso kolukelo kwa kile koteka. Afuta minerval ya bana. Papa za koluka musala zali kozwati. Mais le respect le respect mutuel est entre papa et maman. Malgré que maman vous a dit mais ça respect katinandaku na ye. Bakoko na biso bamoni pasi pona likambo ekoma lelo ndenge maman mote ya souligner yango. Et ça qui passe en commençant par lui-même, Papa Simon Kimbangu. Maman Mouilou na bana na bango va souffrir pour les kabo oyo yonanga ito vandeli awa. Ti maman zalaki côté ya tango lobi ke bakutaka mindele ya solo bazalaki na yebaki bango. Mais lokola ezali kaka pasi na bomutu na biso bato wana bakimaki. Mais faute mingi ezali na biso. Bango bazalaki na mentalité oya bango. Biso oya biso mais toyebaka kwa cadre te tango tomoni mutu. Même entre nous. Mutu auti Afrique ye. Tant que vous allez navier, l'encadrement est un peu difficile. Il y a à l'effort, il y a moko. Et des fois, à Zapé Kimbangi, c'était Mazali qu'on fréquentait Bisso. Mais devoir n'a biso et la ranine. Batatana ba maman. L'année 2023, Ndenge lobby. Est-ce que bilan na biso ndenge papa pasteur responsable a été biso? To sala ki ba bilan na biso poto kota na mobu oyo. Il n'est pas trop tard pour se repentir. Toko kako sepela na bango elongo. Ba sengi biso totika mabe. Il n'y a que deux choses, le bien et le mal. Nzambe azosala musala na ye. Apesi moko kati na biso figuier pona ete to arrosé yango ebota mbuma kitoko. Ebota ba figue. Est-ce que biso to arrosaka yango? Nzambe moni kutu ce n'est pas la peine manabwa kata yango. Mais Nzambe azali kaka Nzambe ya mawa. Ce qui a continué sur mon oyo, ce n'est pas un droit comme je l'ai souligné dans ma prière. Mais c'est une grâce pour se repentir. Azana a besoin d'abisso. Pamba te photo pesa Nzambe maboko. Mais to sa banani photo pesa Nzambe maboko. Parce que to sa ya kokoka. Lelo papa Simon Kimbangu kianga na zali kotambisa biso. Est-ce que tu as dit que réellement maboko? Ndenge zali ko senga biso?
Alors, il faut remettre le compteur à 0. Est-ce que tu as un compteur Nabiso? Est-ce que tu as un bilan? Est-ce que tu mérites un mot pour le 7 janvier 2024? Moko akanisa malamu na pasi ya bakoko na biso menzanda lingi biso mingi. Soki totali to mérité na biso yango te. Mais lokola sa pona ki biso to sala kati na elanga na ye yango nde akomisi biso alobi tika na te ya lisusu bana. Po etaza na besoin na biso bato wana bayoki pasi 37 000 familles déportées, bazalaki humiliés, torturés bango, mais bamona quitté. Biso loko sito ndima ki ata pasi ata bisengo. Tokolanda papa Simon Kimbangu. Bato mingi bakanisaki ete tango bakangi ye lingomba ekokufa. Mais Nzambe azali Nzambe. Nous sommes des ambassadeurs. Mais quel est le rôle d'un ambassadeur? Moko moko ayebi rôle na ye. Oyo tokoyelaka tous les dimanches. Bakosalaka biso rappel. Yango ezali kodiférencier biso na baconfession mosusu pamba te biso esika nyonso tozali. Ezala na soirée, ezala na mariage, na culte, bakotangela kabiso kaka les 10 commandements. C'est un rappel qu'on nous fait tout le temps. C'est ça la différence. Biso tozali bana na bolingo, bana na mibeko pe misala. Bonne année. Il y a solo batata na ba maman, tozala neste mona mukolo ya lelo. Pambate mingi basala ki ba projet pour 2024 mais ba comité nous avons décidé autrement biso tomoni année oyo il y a 2024 l'année 2023 ici to continue à 24 tolobini ne pas na nzambe na biso. Tokobongwa na to tokobongwa na te. Tokobongwa na na mokiaka bazongisi ya potosation na biso te. Changement kozala te. Batata na ba maman. Potosala ne sengo. To remercier Nzambe na biso na mokolo mwa lelo le premier dimanche de l'année. Nani ayebaki. Nani ayebaki année oyo uti kosila. Il y a eu des turbulences, certes, mais Nzambe a maintenir biso na force na biso te. Nanguya na yende a komisi biso. Madame to kumisa Nzambe na biso. Dirigeant pesanga nano, nzembo yo tikana komisa kipa. Tout ça, notre temps est limité. Tout ça, être kimbanguiste, c'est une fierté, mais il faut le mériter. L'amour du prochain, les commandements et les œuvres. Les 3 choses que nous devons mettre en pratique. Bonne année! Bonne année! Anza lokumu. Topesi kaka merci. Tikangana kumisa yekibabu. Wakati ya likolo ya molili. Yemo kwa ya diko sisolanga. Nzambe kibabu. Nayoka kimbongo mbongo mobeninga. Mbongo mbongo ye kibabu.
Ye mutabenga kibisa rassemble bisokayo. Nyango tomoni le jour. Kasi kimbangu anakisi Tanzania Zambia. Appartenant parce que c'est lui qui nous a créés. Merci, dirigeant. Ibangis Moye. Bonne année. Lelo matatana ba mama isa mokolo kitoko. Le 7 janvier. Nani ayebaki. Tozui privilège. Namba wanaye. Fotokota na mbu oyasika. Tozala na bolingo ya solo batata na mama. Tala bolingo ya tata kimbangu to yoki na nzembo. Tozala ki na biso batute. Ya yeko tombo la biso. Banzembo na biso zala inspiré. Ya tombo li biso komisi biso bato. Nani ayebaki. Mama mote ya tei biso. Mingi posa na bango. Soki ba possibilité ya laki. Mais je crois que Congo Mobimba, on serait tous ici en Europe. Pambate et un rêve, il y a Moutounio en Afrique, aïe na poto. Mais ma démarche, vous sous ce sont salement impossible à Zozouaka Visapi. Ce qui est dépendant cas des billets, mais les batounions sont basaliao. Mais Yonangaï, to suis facilité. Quel que soit temps, il y a besoin qui. Mais Batidio ambassadeur. Parce que tout le monde ne peut pas être ambassadeur. Biso doit peut représenter Nzabé Nabiso à l'étranger. On suppose qu'avant Tonia Watozala qui n'a pas casier judiciaire. Parce que ceux qui va nommer un ambassadeur dans un pays étranger, Batal a d'abord dossier naïf. Casier judiciaire. Ceux qui va lobby les loyaux, bazoti na papa casier par exemple au Portugal, le Portugal a otala casier judiciaire naïe. Ceux qui a la trace kunate, ceux qui a zalité, ou a des basali agrément, batite lié,
ici dans le gouvernement, papa Nkazi a eu avion à Portugal. Mais celui a un casier judiciaire parce qu'il a vécu là-bas au Portugal. À Salaki Mbemba Boye, agrément n'a eu le gouvernement portugais a le droit de refuser. À cause de ça, va changer Moutou. C'est comme ça que ça se passe. Mais Bissot peut-être un négé de soi qui va visa. Et les gens qui étaient, nous avons monaki, tous allés qui parlent madame Mokuna Toutaki. Bon, motoye awa comme ambassadeur. Moussala nini tozali kosala. Est-ce que entre nous il y a de l'amour? Toyokanaka, tolobanaka. Mais tozali choral moko. Toyembaka voix moko. Tomonaka to tomonaka te. Ivagisme oye. Lelo mokolo monene ndenge na lobi tokoloba mingi te 18h tosala nini? Tosilisi. Mais ça ne dépend que de nous. Tango misale ko banda ndenge batei biso awa. Pona nini tokende libanda masolo. Tokoki kobima pour 2-3 minutes mais tozoki na kati. Eza boyete hein? Nana bima libanda na kende ka ko beta di solo. Tozalaka na bobangi. Toyokani hein? Tokende libanda te. Tokoko kende bapekisi te. Okoko bima 2-3 minutes mususu akomela kisi. Aye kozonga. Pamba te lelo date kitoko. Lelo peta foto salela nzambe na biso. Tolakisa ke to changer. Tozali ebele. Misala yango batata na ba maman. Toyoki nzembo tokumisa ke mbangu. C'est lui qui a fait que nous soyons bongo lelo imbangu tozozo kisela enini. Papa zali kuna na nkamba za kotia motema na biso parce que nous sommes la vache mère. Bisowa, la situation est autre par rapport à Yabandeko Namboka. Mais tal amour est à la Bandeko Nabisoana au pays. Kamo eno komuke ate kaka. Mais malama pesa sani bana ne ba kufanzala. Ngana sina mona mutu alobi mama mana mutu kufanzala. Mais sani nange koko zangate. Parce que ça la épargne. Mais si tu n'épargnes pas au kaka na banque wana, oh je suis venu retirer quelque chose. Il faut épargner. Puis surtout épargner que pas y a tata qui mbamu. Mokolo wana soki ekoki kaka toke to retirer. C'est peka oye. Oye. Bino pe ko épargner hein? Ebele hein? Sengu. En tout cas, de l'on a basé 20 000 Mokoya. Et Mokoya te. Dirigeant oye. Et Mokoya te. Kolobana Bossa les Amakamboni. Wana le minimum nangai. Si on peut faire plus, ben. Et que vous allez se momi. Koreki oye. Wana les enfants. Ah bon? Aïe aïe aïe. Ba maman oye! Ba maman nangai toko banga. Ceux qui va bengi biso ka musale bandi vraiment toya to sala musala. En 30 minutes maximum 1 heure to silisi. To défiler pa mbate za mokolo esengo nzambe akomisi biso. Faki oye. Oye. C'est dur à papa oye. Oye. Tokotonga te. Fakie. Bozoki ndenge kale. Kotambola. Batata wana bayoka qui passe. Mais ils se sont donnés corps et âme. Bazalek le quoi ba nankole. Papa ba improvisation en voyage. Au moins ba yeba ki te kakale. Ba musicien nyonso. Ba mususu azaki na musala tiki musala. Accueilli par bataille yebi, les foot ezali quelque part. Flux qui wo. Tokotonga te. Pied gauche. Aïe. Total la kake pa ito zali koke. Oyo batei biso to bomba to salela.
année oyezala ya bolingo ya solo ya hypocrisie pamba te okute biso très cher oyo batei biso tobomba mpe tosalela mpo mokolo suka tozwa kobikisama na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santé amen. Ibagiboye Maman obosani Jésus-Christ bazana nango donc ya makasi obosani bango Jésus-Christ oye ayaya nabosani bino ya solo me mpo makanisi na ngai ekendeki mosika nazalaki na nzembo mais tellement en cours derrière le temps. Jésus-Christ oye oye ah vous excusez-moi la monnaie pilote bambuta oye papa qui oye dorokolo tata papa qui oye comprenez mon émotion. Je suis tellement ému d'être là aujourd'hui, en cette date du 7 janvier 2024. Moi, je ne croyais pas que j'allais arriver, mais Dieu a fait grâce, je suis là. Donc, c'est la joie. L'année dernière, l'année qui vient de se terminer était une année de peine, de joie, tout était mélangé. Mais cette année, c'est une année de joie. Bonne année! Merci, merci maman, il n'y a pas de choses. Toyoki maye maman lobi na biso tobi malibanda te. Toko tonda maye nyonso maman na biso tokopesa biso na mokolo mwa lelo na premier dimanche de l'année na Kongo misato abule na komba tata mwana molimo mosantu.